Matondo mingi bandeko balandi ya Tata Ngunza TV bana bayindo bangibilaka ya bwanya pe ya mayele wapi biso ya bino Tata Ngunza ye lisusu liboso na bino mpona kotombela bino mobu ya sika elamu na manaka ya bapaya nde matondi twali kozongisa yambo na tatakela likolo na se alingaki biso mingi koleka mpenza makasi nde apesi biso loposo na ye lolenge ne ebandeli e biso ne bakulutu ya mokili mobimba tozalaki na bomoi yambo ya baloposo mosusu ebai na nsima na biso matondo mingi na koyoka makambo bapaya nde esali lobi na biso ezala olenge mateya oyo bango batalisaki pai na biso nde ekweyisi biso bayindo kasi na bolingo ya tata mokeli nde atindelaki biso boye eteni na ye bondambu na ye bokasi mpe nguya na ye moto na ye nde walongo fumuki mbangu ayaki kondima pasi ya kosilisa nyongo mfuka na biso na bapembe matondo mingi na bango tuku misato na boloko pasi bayokaki ya koleka makasi yakaki yaki mpa vita solo andimaki atumbama na moto pafuta su kaka eteni ya nyongo ekende bato mobimba bakenda mpo lelo la race noire ezala efase te ndenge ba efasa baamérindien baefasa basivilisation ebele ezalaka efase kasi biso bongo toza koresiste mpe ngonga ekoki ya kolamuka mpo to reconquérir titre place ya héritier ya fils aîné na biso matondo mingi na biso banso bokoti na mvula ya sika na manaka ya greco-romain lelo bongo tozali mwa tuku misatu na moko wapi na sanza ya zomi na mibale na mobu ya koto mibale na tuku mibale na mitano donc les 12 les 31 il y a 12e mois pour ne pas dire décembre 2025 donc tozo sukisa 2025 oyo poto kota 2026 mais manaka oyo eza manaka bakumbelaki biso batangisi biso nde tograve yango donc eza koexiste na pensée na biso soki bayaki nango te batangisaki biso te tokokaki mpe te tosepela suka ya mbula pamba te toza chaque pepe aza na manaka na ye eya biso manaka ezali soki tobi mbula ya sika ya toleki na baelanga tobandi bajuin tokei na septembre le mbula ekobeta ya sika nde yanga tokoti na mbula na biso mpe ya sika donc biso na nature eza koannonce ete bokomi ingeta na mvula ya sika yango tobengaka bandeko toya totanga mibeko bya bikela siku ya simono anza mpo tozonga lisusu bato ya mayele mpe ya bwanya bahomme spirito scientifique oyo tozalaka uta bibandeli avant kutu Egypte antique matondo mingi moka kozwa topesi na baye bapesaka biso mwa litoi bazwaka mwa ngonga moko mibale na bango moka kozwa na manaka ya bapaya maso oyo etungisaki enyokolaki etikala kasi mopepe ya sika ya mapamboli tokota na yango balandi ya Tata Ngunza TV na bokasi pe nguya tataki ya likolo na se
oyo apesaki bakoko babiso yasi kozongela biso na nzela ya walongo fumuki mbango pe yaki pavita balongo pe bakoko e mapamboli wana kaka na biso te pe na bana ya bana na biso pe mabota na biso mobimba lolenge molato oyo tolati ekoki te koyokisa masoni tata mokeli oyo tozali biso nkangwa ndombe bana baindo tika ete na lokumu ya loposo mapamboli pe na baindo na mokili mobimba ata mikakatano kobenda kotika lobiko na bandeko oyo baza na bandako ya babokono pe na bandako ya bokangami pe na bakondisio ya pasi mingi na biso na diaspora pe na mabela bakoko babiso afilika mboka eleki bamboka nyonso kontina eleki bakontina nyonso na nkita na malamu kasi bongo tobongoli paradis na biso enfer pamba te mutu lokola ezangi boyebi e akoyeba te nini asalela nkita oyo batikeli ye nde bongo totombeli banso bokoti mobu elamu na kimia pe na mapamboli ya tataki ya likolo na se na kombo ya mobikisi na biso mokonzi mobikisi na biso bainda mokili mobimba walongo mfumuki mbangu walongo mfumuki mbangu walongo mfumuki mbangu ya ngitukula masivi ya lulendo wa lunungu na ya biso yaya yaki mpavita mobateli moto oyo ebatelaka bana baindo matoni na bokasi pe nguya ya bakoko na biso bilombe mibali bato ya bwanya pe ya mayele zinkulu zetu batambola na bana baindo na mokili mobimba mingi bavutuka oyo bazali kopesa maboko na sango oyo na nsiku ekomela bana baindo na mokili mobimba banganga ngunza bangunza pe bangomei mutu fumukusu kiambo zala mpanda na ngola wapi bomoi na mbeka mpona kobundela baindo na eleko oyo ya boyinga nde lungengu nsiku walongo fumuki mbao na kati ya nsiku nde lungengu po tongengisa Kongo pe Afrika na biso mokili matondo bana bilaka bavutuka pe mingi bavutuka ya mboka États-Unis epai tozwami matondo soki nanu etumba esili te bapemaka te basalaka pe repli stratégique te la meilleure défense c'est attaque et attaque oyo tootake eza kozwa mitema na bana na bato ezwa esika nde tokoloba nini na mokuse toyeba ete mutu aza na centre ya nyonso donc mbula ya sika calendrier oyo eza koexiste na pensée na biso nde topesa yango vie exister mais eloko moko te eza koprouve ke tokoti na mobu ya sika mpo mai ezaka wani kozalaka ebale ezokitaka kaka mopepe eza kosala parcours na ye normal mabele ezali nzete ezali nyama ezali eza ndenge ezalaka kaka mais manaka moko bango baelaboraki nde bandimisisi yango humanité mobimba mpo na raison ya dominance e tozozonga sikoyo na volonté divine na parcours normal ya tata mokeli loi ya complémentarité nde ekokamba mokili ya libongisi oto alibongo kokota mais douleur d'affantiment ezoya po eremettre nyonso à l'ordre matondo mingi to pesa place te na baye baza kojouer kovéhicule message ya l'Occident ya domination occidentale mingi bandeko église bapaster baévangéliste baapôtre badiatre balere seigneur babe e pe baimam bongo na bongo lelo soki toza ndenge toza lelo biso baindo ezali volonté ya un peuple venu d'ailleurs nde balingi tozala na condition oyo toza nango lelo bakoya koyebisa biso ane ya sika donc eza opportunité na baye baza kovéhicule message ya bapaya ya bonzambe ya bapaya
seme lona eza opportunité bango basala mbongo ane ya sika tokokota ya mabala ya misala ya mapamboli bakoluka bamomoko batia po batire bénéfice na bango. Mais yeba ete eloko te ekobongwana soki nanu yo moko obongwani te na kati na yo. Lolenge no ya kokanisa sala makasi na mbula ezoya obongola. Lolenge no ya komona ya kotambola ya kovanda ya elobeli. Donc ndiatilu na yo soki ebongwani nde nyonso ekobongwana. Lobi ezate oyo ekoya azarma fruit ya azare ye te. Lobi oyo ekoya ezali oyo toza kosala lelo. Donc na nkota ya bapaya, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce qu'on est en train de faire. Car on dit, on récoltera ce qu'on est en train de s'aimer. Zami beko ya bikela na kati ya siku to abongo kotanga yango. Kopesa opportunité te na bandeko oyo bazoboya kiboyindo, bazoboya Afrique za développement nango et bazoboya kosikola makolamuka ya bana baindo na mateya ya Israël, na mateya ya Vatican et na mateya ya Arabie Saoudite pe bongo na bongo. Bongola ndenge ya komonela makambo. Topesa place na tradition na culture na biso na bokoko na biso ezwa esika na bomoi na biso po mapamboli ya tata mokeli ya fumuki mbangu ya kimpa fita balongo pe bakoko ezongola su biso moko baindo. Soki te ba erreur oyo tosalaki na année 2025 tokokoba kaka na yango. Eloko ekochange ezali te soki yo moko zwi décision te ya kochange. Choix nyonso na vie eza risque. Mais choix de rester, de ne rien faire, c'est le plus grand risque. Il y a un risque nyonso. Mais ton ma risque ya komeka pour na résultat, pour na opportunité, pour na occasion. Et tozui occasion si loi de la création est. La religion africaine walongo fumukimba to tangsa mbiko bia bikela. To singela ki baindo banso mapamboli ya solo ya makasi ya tina makasi koleka eza mayele boyebi connaissance tata mokeli longengo na ye walongo fumuki mbangu nde lumière na biso angenga kati na biso apesa biso boyebi poto koma capable ya ko développer ya développement personnel nanu oyo kosala biso to cultiver bolingo entre nous tolingana sincèrement topesa na maboko pamba te peuple na peuple akotambolaka na kombo ya nzambe na ye. Moto na moto peuple na peuple asimbanaka po batombwana. Batu moko te bazalaka divisé bazwaka ntombwa. Ngonga ekoki ya mapamboli ya boyebi. Yango eleki mapamboli nyonso koyo kozala pona boyebi nde okoyeba epai sembo bosolo ezali epai lipamboli na yo ezali epai don na yo epai nzela na yo tata mokeli atiela yo epai kozwa ntombwa na yo. Chacun à son tour tolingana ndenge toza na loposo moko biso baindo topesa na maboko sans intérêt sans arrière-pensée et totia tradition culture na biso na centre nde tozingana zinga ya boyebi bakoko babiso wapi o eyelaki to susu na 1921 walongo fumuki mbangu. Tata mama bana baindo boyebi ezala mayele bwanya bososoli epesamela biso mapamboli banso balandaka biso maloba ya fumuki mbangu na nzela na biso tata ngunza tika ete mapamboli epesamela bino tobota bana ba scientifique te bana babinaka kaka te tolingi bana mayele ba homme scientifique oyo bakosala défi po Congo pe Afrique etelama tobota bana na mitema ya kolinga ya kiboyindo ya malamu ebanda na biso
baboti pe kitana na bana na biso. Moto na mulangwa aza kotikela bana ni mulangwa. Moto mayele aza pe kotikela bana ni mayele. Oyo tozali le ya mwana lobi na biso. Tobongola lelo kozala na biso po lobi topikola oyo toza kolona lelo. Matondo na manaka bapaya tokota biso nyonso malamu kobendana ezali na mikili ya bapaya mingi na kati na mabele oyo ya États-Unis d'Amérique. Bakoko oyo babundaki na eteni oyo po bazala na bomoi babatela yambo baza kopesa biso litoyi baépargne bango na tout danger koyi kozala bazala libanda ya liste oyo bayini ya filika baza bongo kobongisa bapesa bana na bango ngonga ya kozwa po bainvestir na mabela bakoko na biso. On vit mieux que chez soi. Epai na yo eza epai na yo. Epongi na ndako ya batu na ndako bapaya balalaka pongi ta mulai te batiaka pe makelele te. Ata bana batia makelele okoki te oza na droit otombola mongongo po eza ndako ya bapaya. Me na ndako na bino ata na kitikwala ekolala pongi ndenge yo olingeli wana droit kotombola mongongo po eza po oza eyandroit. Toza na ndako ya bapaya na mboka bapaya pa toza ndako na biso te. Toza na mental ya koyeba ete ingeta ndeke azalaka likolo zala pe likolo kasayaka na sende kolia azwi bilei nde azongi. E biso bongo tozali comparable bongo po tobatela bomoi na biso mutoki na biso ezonga na mabela bakoko wapi tokopesa bandeko na biso baaktivité misala pamba te moko na biso misalaka bokasi. Force ya équipe eza cohésion de jeunes na bango nde yango wana elongisaka équipe efora moko na moko soki esangani nde bokasi. Ane oyo tokoti tata mokeli walongo fumuki mbangu yaki mpavite balongo pe bakoko bapesa biso bolingo. Bana baindo tolingana pour le vrai, tolingana ya solo po tosimbana tomi batelama. Matondo tata mama mokakozwa na biso banso tolandi video oyo toti kosenga mapamboli na biso banso mingi na fumukusu kiambo nzala mpanda na ngola na baye bazopesa maboko banganga ngunza bangunza libota lilongo pe bongo nkango mobimba bakambi pe nkango wapi oyo tozwa riske za pena riske lolenge mokili ikomeleli me toza kosimpose fumuki mbangu balongo pe bakoko na nzota bana na bango po bana na bango baimpose mbongwana na Congo pe Congo eimpose mbongwana na Afrique. Mokili mobimba ezwa kimia soki yo moyindo okolamuka te Congo pe ekolamuka te kotelama te. Soki Congo pe elamuki te etelemi te Congo ebiki te e Afrique pe ekotelama te kobika te pe mokili mobimba tokotika na désordre oyo toza nango. Congo nde cerveau, Congo nde eponani gâchette ya Afrique disait France Fanon. Forme ya Afrique carte eza forme ya revolver gâchette est trouvé na Congo ya na tina. Il n'y a rien pour rien. Tout acte posé eza na lifuti nango. To poser ba acte positif pour ekumbela biso pe positif. To kima négativité na bandenge nango nyonso. To vibrer positivement na mobu oyo tokoti bokasi pe ngeya tobimisa bana tobima na bonzamba bapaya tozongela bonzambe na biso de tradition culture fumuki mbanga bisika na biso balongo pe bakoko nde bazali nzela bomoi ya solo ya ntina ya tombo mpona biso balingi mokakuta lisusu na banso balandi biso mobu ya sika elamu na manaka bapaya fumuki mbango yalaka